kota ba réunion kuna kingakati Yemoko Kabila aozana réunion te mais bango baye bavandi Olive aozala wana balingi boule tozwa mbongo totsa ponenge zana mbongo wana servi biso basoda oyo biso to wana bango donc coup d'état banga babeta John Numbi mutusko asimbi kota ba ministre bango et puis le monde on dévoilé nazolo beloko mille fois patron ya la police ministre intérieur Gilbert Kakondi unité ya ujana wana keba na unité wana eloko na oloba na yebelo na oloba ba ujana unité ya ujana wana keba omoni réforme o mokonza mboka sai na armée il faut ça le plus vite possible là on a la police pour ba yebaki tenir à la police aza ba bizarre sale ba sale jeu wana ti bango ba kende na la police ba batami unité mo ba batami ça contre la police ba yebaka que no mokonza mboka nezana na armée to yebiso kwa salibo OK baza na réserve na bango za unité ya ujana wana mona wana ba na ya ujana ba mona Kabila lokola nzambe ndani OK yango ngana yebisa président de la république ko landa makambu Kabila lo barates hypocrite tout fait so monika ndenga vanda nye wane lo kwa gisengi mobo hypocrite ama ele mabe ayebi OK continue pour un plan so ayebi tatika lo pong ne ba sa ba réunion na poani le plan balingi plan oyo balingi Janine Mabunda Obe Minako André Kimbuta Nemi Mulai ba professeur nyonso no mona kana donc bato baza marque de la bête à Kabila bango tout ba kota réunion OK ba pesi ordre tous les membres ya FCC ba okota ba réunion kuna kingakati Yemoko Kabila aozana réunion te mais bango baye bavandi Olive aozala wana balingi boule tozwa mbongo totsa ponenge zana mbongo wana servi biso basoda oyo biso to wana bango donc coup d'état banga babeta John Numbi mutusko asimbi kota ba ministre bango et puis le monde on dévoilé. Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso ya la voix céleste Avibia TV. Mbote na bino bozali ebele partout dans le monde. Bozali kolanda biso par la voix internaute wana na moni pasteur César Mouanga esiko zali na niveau États-Unis, la Petroninga ndo esiko zali to na niveau Europe, wana moni Mama Konde Chita la mère des opprimés na niveau Suisse, na bosate na France Mama Kabasi Charlotte, Mama Dédé Charlotte bozana Asie Océanie en Afrique wana moni évangéliste Moussambaye bozana République démocratique du Congo bandeko tout bozana Matipisha na Bumba ne kona katanga partout bozali na bana bandundu wapi nzambe azana bino za toujours ndeko na bino mwana bino Moïse Mao Kantibal oyo to mesana émission na bino bolingaka toloba te to koloba boye ba surso ya mboka toza wapi tozokende wapi tosuka wapi na bosente John Maboke Bende oza cameraman Zamba Zanae na bosente ndeko Alvin Beya oya petit biso espace pour na kosadaka actualité politique ndama pambola bino bo s'abonner na chaîne na bo s'abonner na chaîne pour na en temps nyonso bozaka information ya politique les gens azali ngai moté azali na invité au déjà au ibie au déjà au message mais comme chaque fois l'émission de Salaka bato sika bakisama ça sera mémoire se présenter boye bazali nani na ini tout ça décryptage ya actualité politique marche sami ya IDPS marche salemi ya la muka marche ya celle nyonso wana ba nomination président teke da sali nyonso za ko se passer à niveau Katanga nyonso na ini tout ça décryptage ya actualité politique mwana mboka la fraternité de Bonjour Antiban. Ouais, bonne santé. Ouais, santé très bien. Ouais, c'est présenté na bandeko, c'est pour la première fois musu ba omona ba bazana ni. C'est présenté. Bandeko to bazuli baku omona nga to pe ko landanga na moment oyo ba yebi nga été o la fin terrible président ya parlement de Boubandal Adoula Ridi Balonga ba mesami obenga na kombo ya la fin terrible. Donc à part ça bonne santé. Ouais, très bien. Très bien, atmosphère toujours à $10 20 000 francs. C'est tout à fait normal. Au monde Covid-19 faisait mondial. Donc, sanctionné en 2023. Crise mondiale, il faut pas comprendre. Ah, ça, bobo, il faut faire mais bien, dirigé mandat ou pas sinon mandé pas peuple. Papa, il y a une question. Crise. Mais la crise est mondiale. Et ça, quand tu as la République démocratique du Congo, bien que moi, Libanda pour la Covid-19, la crise est mondiale. Même bateau, va poto par-ci par-là. Crise est mondiale. Bon, bon, bien, mais la rana m'a fatigué, là, tu sais, pourquoi? Non.
Ok, merci crise mondiale. Directement tu as abordé premier point Nabiso. 3 marches Salemi, marche à IDPS, marche à la Mouka, na marche à CLC. Au peuple congolais va retenir nini. Et l'onin au peuple a gagné na ba marche Misa de Salemi. Et c'est Rosa Malonda. Ba boye ba zakaka bendengeni. Expliquez ba na mboka ba otala. Et là, le peuple a gagné. Vous savez, marche et Zali voient Moroboué qui faire voir Batunion sur le monde facilement que non. To contester le moto to boé le Moroboué. Nabiso peuple tout le monde qui nzela musutoro kendete photo marché. Mais naza ko informer batu que non chef de l'État moi communiquer mon salami par rapport ya marche nous to sali atali que non par confession religieuse oyo malonda bimela ki bawangani donc epesi accès ya boya malonda donc nikolo ya bat bo comprendre boyoka yango donc chef de l'État boyi malonda. Ok, merci chef de l'État boyi malonda. Eloni ni bo reprocher na malonda. Malonda eloto parce que limo est comme président seni ba sango bango to bazaki wana ti comme na choix na ye ba ba teka za kabisa pourquoi parce que na kati ya circuit wana oya vote na lobaka on a ba émission oyo utoleka les premiers années omoni politique ya mboka na biso batu baso komaske babiloko ebele objectif nano ezali partout na ba institution nyonso koluka ko salir mandat ya chef de l'État na ba façon nyonso malonda zaki na efuwi no ya aza fuwi ya catholique malonda catholique nde mtalamba ebiloko ti malonda na yo bimaboye poso malonda bimi bafinga mokonza mboka tala FCC boye tala boye donc catholique lambi babiloko ne nyonso ye moko ya préparer ye moko milongoli si po malonda bima die bon bango moko ba bouleverser ba donner côté kuna za candidat ya catholique abimi koto aye na assemblée nationale comme kuno candidat ya kimbangiste donc confusion nde yango na biso to bimangi na balabala to boye et puis mokonza mboka okimbela nikolo ya boyoka o no ebisabino donc na s'avancer déjà na ebisabino que no mikolo ya boyoka mokonza mboka aokangaka a point wana ko ebisabino que no candidat wana azana donc ba confession religieuse ba bimisié ba mo ba boyi état que chef de l'État na boyi yango. OK, directement to avant to continuer na to tanga déclaration oyo jusque là non eza officialité to tanga boyi ba position oyo est mo konjambo que eza vrai besoin faut mettre tanga la biso na bino to landa peut to continuer la fante to landa déclaration oyo et outil ya mukondi ya mboka to landa OK to landa na la fante BP aussi la déclaration de to continuer to la déclaration to tanga le poto to limba linga la bandebola. Le chef d'État refuse d'investir Rosa Malonda à la tête de la CENI. Le 17 juillet 2020, votre lettre n'est accompagnée d'aucun soubassement, notamment les procès-verbaux de désignation et d'entérinement de Rosa Malonda et tout autre document relatif. Répond le chef de l'État à la correspondance de la présidente de l'Assemblée nationale lui demanda d'investir le prochain président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Félix Tshisekedi constate que l'information selon laquelle Rosa Malonda a été désignée à l'issue d'un processus interne aux confessions religieuses est fortement contestée en fait comme en droit par certains membres de cette composante. Le chef de l'État cite l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo et l'Église kimbangiste. Tout récemment, le président de la République relève que l'annonce de la désignation et de l'enterrement dans ces conditions contradictoires de Rosa Malonda a conduit à des mouvements de contestation observés à travers le pays. Raison pour laquelle tranche le chef de l'État, en considération de ces éléments, l'information me donne à l'État ne me met pas dans les conditions de disposer conformément à la loi et d'investir Rosa Malonda comme président de la CENI. Abouaki, déclaration et aussi la présence, réaction non qui peut potentiel monsieur. En fait, réaction ezani c'est ngokaka nanga tali sabatu keno yango lo na lobaki Dieu bon peu antibal tellement zakana source ya makambu oza déjà na déclaration outi na présidence donc Malonda nenga zalaki wana confession religieuse oyo bango moko batindie badutaki na ye bango ne ba aider mokonza mboka sikoyo donc arbitre tie moko atali que non oh mais comment se fait-il joueur oyo ayaki na kombo ya équipe intel mais équipe ane lobito yebi ete
donc mokonzamboka juste ko faveur ya lobake non plus question malonda parce que bino mo boboyi. OK pour ezate bato baboyi malonda be chef état boyi malonda alors pour na colocation président seni sur de bonne réforme est-ce bonne réforme voici que non pour le ministère en 2020 parce que c'est les problèmes personnellement FC Solandi déclaration ya Némi abike non l'IDP donc ça dit cash na ba de umsala muka na ba technique ba luka ba linga ba comme ça manèvre pour le ministère en 2023 alors on attend tout tika na 3 et demi surtout que na ma réforme au moins tant que non bo jouer pe na glissement bo linga fait président fait ça glisser. Parce que le peuple a marché à Ebima Kambouana. Antibal, priorité à peuple ça, il y a tout beau ité ma ponami. Tout le monde avant Marambo nous sous président de la République Abima. Tout le monde ni transition ça Joseph Kabila. Et pourquoi pas au peut tout le monde les transition ça Joseph Kabila. Non, ils ont mandat transition mandat. Il y a mandat. Mandat 5 ans. 2023. Mandat qui tiré de 6 mandat. Na ebisa ba. C'est OK la ponamité peuple na babala benga tiré ndenge bobenga na bango na 10e. Antibal, na ebisa rabatu eloko mel fois. Omoni ba kolo état des droits les États-Unis d'Amérique. Ba moment ba faire ça président moko 3 mandats. Bakolo état des droits États-Unis bango président avant da 3 mandats sous-occupé total la politique total la politique to kenda pe na ba contexte mususu yo rasim na les États-Unis d'Amérique asimbi mutu président africain mais ça ma asala disa bino za di démocratie non azali démocratie oui c'est que yoka ngamna yambi yoka zo continuer IDPS ya titi a lutter pour na respect à état de droit. Bino IDPS bo combattre Kabila pour na respect ni ya batese. Alors là vous êtes aux affaires. Bo lingate bo répéter, bo lingate on a le poto ba non l'auteur alinga comme détruit œuvre na c'est anormal. Alors faut conformer Tshisekedi dans un mandat 5 ans en 2023 date après terrestre mandat ici c'est mon pour message imité peuple a robengane ba loki mutonsu ba transition. Au moins dans contexte yo kende lo nande ngano kende bui ngano kina ba vitesse mo boy. Moi mon souci c'est quoi na lingi ba comprendre ba parlementaire debout et loro ba lobaka et après ezaka nini na boy na loba ngo loko na ebiki ezala bongo te pour ba landa biso sont des responsables marambo na loba ezangande esangage na ngai na ebelo nini na loba donc ndenge to kende boy soko to biki no élection ezate bana ba luki retard wana ka bango wana ti bato FCC wana majorité na mo ba créaki wana koluka kopesa bato loko bato balingi yango te église catholique bango kaka mbaluki loko wana siko yebisanga le retard ya chef de l'état osani et surtout na ndeto loba transition sur Joseph Kabila donc bango monde mbaluki makambo wana ba retard ekota et puis to ke web tozonga api vous pensez pena que une élection ekoza na mboka oyo Félix Antoine Tshisekedi ninga zana notre président ayebi nombre de population te jamais base la Kabila nani oh mais quand Kabila totel melangote pourquoi bon Kabila ta totel mela quand suka ngwa kindawa élection to ça en 2018 mais est-ce que non toza d'abord na Covid-19 fait envahir déjà qui chez Congo so bon OK recensement na Congo c'est combien d'années nga ute ça ta 10 ans ma ça la 3 ans mais où mais là ya mieux koza la partie ça va le bon makambo bande bota là ba comprendre te ba yebi on a bino en 2015 marche ça na Kinshasa 3 jours ouais makambo ya onipe au Kabila ta so oui boire le ko na pona ni bo retard ma pona alors bino bo sala ngo siko to dans retard 3 pour me dans retard pour nga mo da retard montre non beaucoup jouer rôle beaucoup sala makambo te atiba là yo talisa biso no to komi na retard faut lu ko yeba retard wane pourquoi menga na talisio retard wane c'est parce que bato bakangaki ba institution ba ko gérer na ba façon mo boye bazo battre baza ko mi boma sans le savoir donc comme to komi na retard bango ndemba oza ba responsable nango Félix Azaka wana na kiti faut eza yete yazaki na volonté ya makambu nyonso bandeko balingi te bo désigner biso mutu boye ba komosa ba retard bo sala boye ba sa ba faute nani ba ebite ke retard wana mutu a bénéficier na moko nzamboka donc elo na ina talisa bandeko na biso ba ola nanga ba diaspora le na oloba bolinga boye ba place nini onga na sali donc so ba bi 12h orolia mutu a rolamba alekisi ngongo komiti 13h siko opesa mutu oyo azo bénéficier na moment na libère pour ani mokonza mboka azeli ba confession religieuse bimisa mutu au peuple a rolinga bango mo bazui ba meme on na bandengo bango balingi bolandi soni ka futa te
Soni Kafuta bimisi ba vérité ni on est bien Soni Kafuta on a dit melete pour la ni ça va manipuler pour opinion papa non comme IDPS yoka comme IDPS la muka on ba sangana na chelo mo pour diviser bango on dit bien Soni Kafuta non yoka si Soni Kafuta c'est un kabiliste comme un politicien donc son lobi bongo cela veut dire la muka akoma na catholique akoma ne mutala muka Soni Kafuta akise la muka te alobi catholique oyo comprendre là na Sabino qu'est-ce qui pourrait m'envoyer beza vérité po azaki na écran na etando alobi bien soko aza pena mosala nzambe aleka yo nde Soni Kafuta te alobi bien soko azaki mosala nzambe et puis aloba na nani na cardinal mais abesho la le kala ka démentir antibal zwa veste o pesa mosengo azwa sultana luka pesa mutu mususu batika makambo wana oyebi balangage basango kombe bomisi population na mboko lelo yo nga na ko apprendre ko finga médiocre mosengo mutalakisa ngango tala degré sango po tela kisabiso Yesu mokonzi pe mobikisi ozola kisabiso no ba médiocre ale o susu mususu ayebwe na entibal bande babo ya ngobabi to komi union fait la force notre objectif est da obengana ba kabiliste son objectif la biso ça langage bien to songa non ko bengana ba kabiliste est-ce que bike ba kabiliste na baba congolais mutu pe kaka oyo o langage oyo zo boya wana ka congolais ne mutakri yango ah mais oui pourquoi to koloba mabete place mabezali Soni Kafuta wana za victime église na bat babuki bat basali ba combattre non babuki yango na marche ya IDPS yo ebite report bino ba combattre ba bibote la rolo ba bino ngai ne na za awa oza na image o combattre buka église mais jour une journée de marche ya IDPS yango lo bi journée ya marche ya IDPS oyi ba marche na biso ndenge za refléter te marche to uto ça dernièrement to secret parler du peuple ba ko buka banda ka Shadari na yela ka awa ba audio o yo kaka ndenge bango mo bata pepper de ba lo ba non to profiter toko sabo toko sala boy donc eza nango bongo politique a Congo koma bongo babetelo o mo boye ba yebi ke loko so babeti la fin terrible azara mutema mukuse l'air on revendiquer na sima nango likambo ebimi donc c'est ça okay. Donc ça n'a rien à voir. Ok, merci. On a manqué aux Zoloba et engagé au Mokalo Tokoti. Na maman na likam open na bengi sa ko passe va bengi so na ba contenu. Alors, aux en bas dessous des cartes oyo. Il y a ba réunion à peu de ba koti au ba ngaba pelisa moto. Alors, yota la caméra. Loba bosse mo plan na ngwe koti. Pa oza na ba tuboti ne ba kuna. Limbo la ba na mboka ba eba. Plan ni OFC ça va pour presiko. Yo na caméra. Bande ronanga ba diaspora na minute oyo. Il faut bien comprendre que non, Ndeko Joseph Kabila a comme perdre vitesse. Na ebisaka bino que FCC ndengezana ezana 2 camps. Ezana camp moko bayamba Kabila lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Ezana camp mususu oyo babite biso photo sala intérêt ya peuple. Kawana batango mo entre parenthèses position na bango banate bavanda na boye. Mais quand yo bayamba Joseph Kabila mokonzi pe mobikisi baza toujours na ba réunion ya koluka ko créer chaos moko na kati ya mboka awa car ndenge to luka to sur la bino ba information to meke un peu ko infiltrer bango to kei to tindi batu to zu ba dessus des cartes yo ebisa bino dernièrement awa FCC ba utokota réunion ba comprendre que non makambu ya loi Minako suka nango makambo wana su enyeke na cour constitutionnel na kata cour constitutionnel wana bayebi ke bazali na pion na bango moko azaki wana mais die bon pion na bango a démissionné o atali ke non sono bina sa le loko oyoyo d'ailleurs Congo ba congolais balingi na bango ka oyote dans les informations ba voyager à présent tiré na Belgique abimangi na mokonza mboka ke aso état dirigeance abimi na mokonza mboka akima ndeni continue to Antibal yo ebite ke Kabila nenga zawana mais ça sont na pouvoir te bino pouvoir na bisa ko lokwa makambo koloba omwe mutu so faine kake aza su na pouvoir te Kabila loba na biso a bientôt alobaka a diete mutu alobi a bientôt aza na ba carte nyonso ko utiliser pour azonga. Donc là, nous à bientôt, ça veut dire quelle liberté à Ozonga. Si on peut Kabila Zonga, ma carte Zaki à ma casse à Robeta. Kabila Luki Félix, n'a ba déclaration politique à Zuété. A Luki n'a attentat à Zuété. Carte si vous comme Baluka Baya n'a ba institution. Donc, continue. Baluka ba bouleversé pour ba
soit bokonzi na ndenge ya ba institution batali ke non cour constitutionnel eza biso bo eza biso ensemble to majorité bokonza mboka pe place azalaka bi bon ça va comme neza boue ngana oluka kaka tout de façon na kembisama solo po na tsa bato yo mupanzi bayebi ke Benoît Luamba nde mutu azalaki source ya makambo nyonso tu balua mina kwane ko epa ya Benoît Luamba. Mais Benoît Luamba pa teli yango nzamba aka nzambe. Benoît Luamba na bomona na ba bien na Belgique. Atali ke no nga wasona bi na salo service ya Joseph Kabila na famille na ba bien na Belgique na suka wapi. Benoît Luamba inde tepa mokonza mboka wo aye ateki carte nyonso mokonza mboka simbelo wa mwa muke inde na Belgique wo bakomi na Belgique ndo moni makambu nyonso esalami na Belgique bu esili bakasire pe Benoît Luamba boye kutu directeur na cabinet asali communiquer mo pour la redemature que non Benoît Luamba a démissionné te yependa azana fo bakanga pour na usage de faux. Il faut kanga continuer pour na plan bandeko allez bango baye FCC bakoti lisusu réunion na réunion na bakoti ba bibiso na ba réunion bango yo za informer ne yo poza mamba PPRD oza utinda ka batu kuna Antibal omona mboka oyo makambo bomba maati na kata PPRD le problème ezanini PPRD eloko eboma ye omona IDPS tozaka na ba réunion moko stratégique o eza biso to ebike ekitana niveau o te po niveau ba politicien te eloko eboma PPRD ezanini a utiliser batu oyoyo basalaka baku bato basala baku wana eza ke no ba maître bato machette banini soko bazwi décision moko boye na bato na bango likolo banemi babosha baobe minako ali bazwi siko bakonzi oyo ba ligue des jeunes na bango parmi bakonzi ba ligue des jeunes na bango basape na bato oyo bayebi ke no o aza safutisme aza mutanko soto pesi boye azwa na temps ça analyste ondima ko exécuter au kitango tinasi après eyaka ekiti ekome pa bakadima ba les champions bato na otanga bakombo wana ali bango wana nde siko bazwaka baye nango place bato ya machette siko le bozwa baye nango na terrain donc ba réunion bato ya machette wana nga don na mona nga tikaka na niveau na participer ngaka tina banemi siko ba réunion bato ya machette wana donc soka ba obetango ba sisi réunion na 13h10 13h15 na da bien informé banane ba informer kao ngai na ba pio na kumisu na dévoiler bango na dévoiler da nisu so na dévoiler pour na utiliser bango te da na chancer na nga bato mais ba okana lo so ba logiso ba mettre na penjo to miyo to oh la fa terrible bon comment la fa terrible ba personne quoi yo mo ndo zana bakano balemba po mo na kwa antibal siko nga na la fa terrible donc bango mo place ba vanda ba bi mo na terrible to luka ka to kokati ba kamba o abarumbu ya Jidoka maître Jidoka Saint-Paul OK bakamba bazebele ba maître Ngotima peka ya barumbu ba no pesa information wana batu na ngai na bando oswa bango na ebi ke soto vandi bango ba ebarate balo bien ngapeka no ya de mituna mais là ba yo comprendre que non la fin terrible mutwana ra élément na IDPS ba romo fina là ba romo fina na politique ezaka soko zo esute au dévoiler et ça le roi matité na laisse joueur on a mbongo to laisse joueur na poto gagner bango là to laisse to mon joueur na lingoli esute photo te ka disque pour qui parle pesa nini e boa kisaye donc nde ba kamba ba leader to changer déjà to comme na niveau musunga longo tiko niveau na bango na comme na niveau mususu mais plan balingi plan oyo balingi Janine Mabunda Obe Minako André Kimbuta Nemi Mulai ba professeur nyonso no mona kana donc bato basa marque de la bête à Kabila bango tout ba kota réunion OK ba pesi ordre tous les membres ya FCC oyo ayebi ke asala na gouvernement et puis ba pesi fonction za na mbongo ba ya batsa ba mbongo ba na posa ya mbongo pona ba bouleverser bokonzi ya président de la République
mutu oyo version na ndenge nini coup d'état moko do esenga mbongo te po bazana mwa ba milice na bango déjà ba pembeni o basimba mango pa Kabila hypocrite ayebi makambo tu hypocrisie ne de la kisama yebisa mokonza mboka nini makambo oyo ya de situation makabundu wana elekate Kabila lobango mais Janine Mabunda lekisi yango Kabila sa Janine Mabunda ni yango nga no sa président de la République kolanda makambo Kabila lobaka te hypocrite tout fait so monika ndenga vanda nie wana lo kwa gisengi mobo hypocrite ama ele mabe ayebi continue pour un plan so ayebi tatika lopango ne basaba réunion na poani na mwasi ne wana mwasi na mutu mabe kolanda te mama Olive wana o bulako asala bado mutu mabe mwana mwasi wana nga kuna regreta poison mbana te refara ke na e mutu mabe ya kosakana te Nikolo ye mtana ba réunion oyebi ke lobe ayambagi nani ozaki ancien président seni kone nanga ayambaki elobi ponani tuana siko tobeta ngone émission ya fona na sisa ba contenu na ngoni ostu donc ba okota ba réunion kuna kinga kati ye moko Kabila aozana réunion te mais bango baye bavandi Olive aozala wana balingi boule tozwa mbongo totsa ponenge zana mbongo wana servi biso basoda oyo biso to wana bango donc coup d'état banga babeta John Numbi mutusko asimbi kota ba ministre bango et puis le moment on dévoilé nazolo beloko mille fois patron ya la police ministre intérieur Gilbert Kakonde unité ya ujana wana keba na unité wana eloko na oloba na yebe eloko na oloba ba ujana unité ya ujana wana keba omoni réforme o mokonza mboka sai na armée il faut ça le plus vite possible là on a la police pour ba yebaki tenir la police aza ba bizarre sale ba sale jeu wana te bango ba kende na la police ba batami unité mo ba batami ça contre la police ba yebaka que no mokonza mboka ne ezana na armée to yebiso kwa sali bo OK baza na réserve na bango eza unité ya ujana wana mona wana bana ya ujana ba mona Kabila lokola nzambe aboma ba papa na mona ba kalimi aboma bandeko na bango nyonso oyo kaka mwana sapu sama na baba kasai banini bomi a recruter sko ba jeune na ba kufela ba parents azui bango ale ba pesi bango formation na kanyama ba ina bango sko na ville devant nos plans wana devant kasi yango na ba na aucun contexte à planter donc ezaki nini unité ujana na evandi kotoyo wana eza na kata ville ya Kinshasa entre temps kuna na katanga John Numbi pe avandi 6 mois unité mo boy azana ngo kuna biso siko awa neka mikolo eza babimisi mutu mo biso to bimi to revendiquer c'était prévu basani baya ndenge bayokani na ba marche biso to bima FCC aroya o efite biso na marche wana po information na pesa de aboshab Shadari apesi tous les maîtres FCC ba moto lo kwa ba wewa po ba IDPC mana ba ta moto ba motocycliste apesi bango ba moto maintenant ba moto wana mission na bango ezani ba ozana ba moto ba na ba essence na bango ba na ba outillage nyonso ba ko paralyser mboka na makamwa moto donc c'était prévu ba ya batumba pa du peuple batumba ministère intérieur oza pembe na parole du peuple là ba kuwa ne salama ba unité ya ujana ndesi ko mto yebima contre peuple ekende bazana ba ucheza kaka na ba akwa na ba nango ba kesiko na ba frontière lokola ba beach ba bilo mo bongo ti omona mokonza mboka ke Brazzaville wana ba makambo wana nyonso tu déjà assez informé nango ake Brazzaville ko benda mokonza mboka ya Brazzaville ke no matoi moko tata lokolo awa biso na bango combat cash donc ndeto za wana combat cash muto obimate so ba telemisi dossier non okemba mo répondre na dossier na de bazana donc die bon là bon mo déjà tobe ta carte ya likambo bato o babongisaki ça veut dire ekokisa masute po toyebi yango na niveau mokonza mboka déjà za bien informé yango bino pe bato bolanda biso to fungola bino kaka muto atelemele bango na décision wana ezaki André Kimbuta André Kimbuta abi mais d'après tout toi ba congolais to refan de sous boto luka to tsabwe pono ko ravexer pouvoir to ça boy bon mon ateke to ko kende ka mba moto to zongisa makam Janine Mabunda tunie question abi yebisa biso ozana ka o to zana ka wana abi nazana ka oyo mais eza ngande mna tuni question boye bisangai pourquoi pas to kotika donc suite nango to rozwa yango sima donc elo na ngana signalo antibal
Joseph Kabila le fait kalobaka à bientôt ayebi makamuni nyoyo alingaka sala nazo senga na mokonzi ya mboka boye alongola ba mawa place ya mutu oyoyo alinga poignarder na mkongo et donc ça là président de la République ça azara mingi na ba respect ya ba texte et puis respect et loko ba bengi ba contrat batu baganga o accord ya Joseph Kabila accord Joseph Kabila et Félix Bazara en accord et ça que non président sortant na président entrant il faut à sécuriser président et surtout Joseph Kabila a mutu sécuriser makasi pour aza mutu a créé ba makambo ebele na mboka ba génocide aminé na sali donc il faut protéger ti quand est-ce que justice internationale et que zoyer et sambise pona makambo ya luki. Ok, merci to compagnie na souka émission biso na deuxième épisode c'était pour permettre de relimbo na baseke musoza na ngwana. Merci mingi. Ja pambola to comme na souka émission na biso pesa numéro na téléphone monde de la fin na poto chite. Monde de la fin na ngana oloba na osenga bande onyoso ba diaspora oza mosala nzambe sambela pona mokonza mboka et puis pona mboka na yo. O soutenaka biso soutenir biso pour to luka moya ozo information to aider bino. Ngai la fin terrible moko o ya bino na yaka mingi pembeni antibal po antibal azapena antibal. Nzungu ya institution makambo etale information awawa so leki ya nde ba monio oyebi masolo donc ngai la fin terrible numéro na ngeza plus 243 85 85 29 729 85 85 29 729 benga ngai po tuna nga sangwa mboka ko benga nga te pona intimidation pona lemba na intimidation kande no ebisa bino so benga pona intimidation yelo na ndako na yo merci Atibal. OK, merci on to comme na souka émission na biso ezaki ngai toujours ndeko na bino Moïse Mo Kanti Bandé na invité qui l'enfant terrible na tout ça qui décryptage à dévoiler tous les cartes au tout va préparer pour na tumba des peuples y compris na ministère intérieur vos informations ba vos permis na mkonza mboka antibala après ça bien de ba prévision on prévenir des biens na biso makamba John nous moni le même jour fatia longo les antibal na iso que non est-ce nzalaka po koma kuna foza la moto merci mingi za pambola bino na pesi mbote mingi na porte godé oyo kamite na koyamba na ça décryptage ya actualité oyo nzambe a pesi ba révélation belé bo saboué na chaîne merci na John Maboke Bende y compris na ba denoso balanda biso nzambe apambola bino ciao.